Bato mingi bakanisaka ngai nalobelaka Karine Mokonzi, nabundelaka Karine Mokonzi, menga nalobaka kaka makambo ndenge ezali, kobatisa te kolongola te, nalobaka makambo ndenge namonaka. Bato baza nsima ya Karine Mokonzi, mais 5e vitesse ye penza azali ya Karine Mokonzi. Liboma ya Karine Mokonzi azali ya Karine Mokonzi. Rose Bombo officiel azali ya Karine Mokonzi. 52-53 azali ya Karine Mokonzi. Papa Matondo azali ya Karine Mokonzi. Papa Roger azali ya Karine Mokonzi. Mère Franchon de Nantes azali ya Karine Mokonzi. Ba charge bazali ya Karine Mokonzi. Ba défenseur bazali ya Karine Mokonzi. Zini Kumbi azali ya Karine Mokonzi. Angelica Madeleine azali ya Karine Mokonzi. Ise New azali ya Karine Mokonzi. Bana membre bazali ya Karine Mokonzi. Patu ba chinois bato mingi bakanisaka ngai nalobelaka Karine Mokonzi, nabundelaka Karine Mokonzi, menga nalobaka kaka makambo ndenge ezali, kobatisa te kolongola te, nalobaka makambo ndenge namonaka. Bato baza nsima ya Karine Mokonzi, mais 5e vitesse ye penza azali ya Karine Mokonzi. Liboma ya Karine Mokonzi azali ya Karine Mokonzi. Rose Bombo officiel azali ya Karine Mokonzi. 52-53 azali ya Karine Mokonzi. Papa Matondo azali ya Karine Mokonzi. Papa Roger azali ya Karine Mokonzi. Mère Franchon de Nantes azali ya Karine Mokonzi. Ba charge bazali ya Karine Mokonzi. Ba défenseur bazali ya Karine Mokonzi. Zini Kumbi azali ya Karine Mokonzi. Angelica Madeleine azali ya Karine Mokonzi. Ise New azali ya Karine Mokonzi. Bana membre bazali ya Karine Mokonzi. Patu ba chinois bazali ya Karine Mokonzi. Ngai nalobaka kaka oyo ndenge ezali. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonneurs. Mpote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ngai tangu nasalaka makambo oyo ya Karine, nalobaka ndenge naza komona. Soki nabundelaka Karine Mokonzi, nakokaki kosalela ye bemission mosusu oyo bomona te, nasala ya Hollande oyo ya Karine Mokonzi na Ferregola. Même Karine Mokonzi ye moko asepela na yango te. Bien sûr, liboma ya Karine Mokonzi, nalandi na direct ya Karine Mokonzi, alobi oyebi site oyo ya Papa Robo, yalobi natalaka kaka batitre wana elakisi Karine Mokonzi a esquivé parce que banda nasala chaîne oyo. Soki 3 personnes batali yango, Karine mutatalaka. Mais sikoyo ndenge aza wana, aza na ta mingi te, mais aza na bato batalaka mpona kopesa ye ba info. Yango wana soki alobaki atalaka batitre, elakisi titre oyo na tie ya tour oyo ya ye na Juvenal Solo asepeli nango te. Elakisi alobi na liboma ya Karine Mokonzi, soki vraiment adefendaka nga, mais batitre wana eza kodefendre nga te. Bien sûr nasololi na ye te, nayebi yango ndenge nini, parce que nayebi kaka ndenge nayebela. Yango wana soki nazali koloba boye, parce que boyeba oyo nga nalobaka ezali ndenge nakanisa. Nayebi bokomituna, mais mpona nini
ozongeli ata osala bemission mosusu ndenge osala te oyo olobela ye ya fere na Hollande mpe parce que asali likambo oyo etindi nga naloba bongo te. Soki asali likambo fo natala likambo yango soki ezali mpe ya kolobela mpo wana antuka ezalaki ya kolobela surtout lokola ye moko Karine apesaki nga baindice mpo Karine ndenge aza wana ngai soki nalobi likambo mpo na ye oyo bomoni nakoteli ye ezali nakoteli ye te ezali nasali nga moko betite mpe nalobi me soki omoni nga nalobi likambo eza contre Karine elakisi Karine ye moko apesi nga baindice abengi nga na foni te akomeli nga mpe te me Karine aza motu moko apesaka biso baindice ezala indice yango ya lokuta ezala indice yango ya solo me nga na kointerprete yango ndenge ye moko Karine Mokonzi apesa exemple oyo ya feregola ntango nasala naloba babima ensemble parce que Karine abimaki na video aza kosala direct sikoyo ntango abimi abeti porte ya fere fere afungolaki te ake abeti porte ya garde côte ya fere nsima nango elakisi Karine azalaki namoni chambre ya Karine ya fere na kati ya garde côte na suka alors sikoyo Karine akitaki na se ntango akiti na se bamusicien batutu si balamukaki bazalaki kodejeuner bafani bayaki ebele alors sikoyo wana eza indice oyo Karine Mokonzi apesaki nga boyebi ntina nasalelaki émission wana Karine Mokonzi ake na Allemagne alobi aza kolanda na France Karine Mokonzi alandi te asali badirect mosusu maloba alobaki na bageste asalaki apesaki nga indice alors beindice wana nsima nango nalandi émission ya fere na kati ya Congo après France nalandi balobi na ye yemba nzembo ya motu boye ayembi te batie ayemba nzembo ya Fali ayembi batie ya Wata ayembi te aza kotya nanana tatada fere mpe apesi nga indice beindice lokola elekaki ebele nakoki korate occasion bongo te yango nasalaki yango wana nalakisi bino ndenge nasalelaka makambo alors Karine makambo nyonso nalobaka oyo ya malamu seke eza mpenza bongo ezali kokotela ye te ezali kozala contre ye te soki nalobi exemple Karine azali icône seke aza mpenza icône ndenge le grand Mopao alobaki parce que ntango le grand Mopao alobi Karine Mokonzi aza icône nga mpe nadotaki me ntango nabandi kotala ba icône oyo nga nayebi namoni ke Karine Mokonzi effectivement aza icône mpo icône elakisi te ozala star kaka to ozala vedette par exemple ndenge tozalaka na Bob aza icône me akoma icône ntango akufa soki totali malamu soki botuni bapapa na bino botuni bayaya na bino bakoloba na bino bayebi misiki ya Bob bayoki yango eningisa zai ntango Bob akufi donc soko otuni famille na ye akotisa mbongo ntango akufi soko otuni makambo ebele donc akoma icône ntango akufa toza na ba Pablo Picasso babima ba icône ntango bakufa me na ntango wana bazalaki même pas bestar même pas bavedete me bamisusu bazalaki bestar neti ba Marlon Moricon bon soki nabosani nkombo ndenge moko me wana eza l'exemple ndenge nkombo ya mukala oyo totangaka tout le temps aza icône même ayebanaki te même boza na foto na ye te mais lokola congolais tu atangaka mukala abengaka motu mukala
kombo wana eza ikole. Chiwara akrea mokumbusu sauvage. Boyebi ete, boyebi na histoire nete, mais soki batangi Chiwara, bolobi muta makasi moko abakrea mokumbusu ndenge kombo ne etambulaka ba génération et génération aza ikone. Mive Joy ikone. Toza na ba ikone mingi bazalaka bakufa. Mais Karine Mokonzi azali parmi ba ikone vivante. Wana eza kokotela ete, mais eza réalité. Yango wana makambu nyonso na lobaka pona Karine Mokonzi, effectivement eza bongo. Ba oyo natangi neti mer 5e vitesse ye penza azali ya Karine Mokonzi. Botala tangu Karine Mokonzi apekisaki ye atangu kombo na ete. Nga naza kolanda site ya mer 5e vitesse. Parmi 200 vies wana nga naza kozala chaque azalaki kotia biloko ya Nzambe. Soki azoloba bozomona ndeko mwasi aza na matanga. Etanki mer 5e vitesse banda asala site batu bazalaki ebele, mais akokaki kotia yango azwaka mbongo atia memi pa mbongo. Azalaki kaka bongo, azalaki na bakondition nyonso bafutaka ye pe azwaka mbongo kitoko, mais ye atiakaka te. Abebisaka air tu mpona kolobela Karine Mokonzi. Mukolo bapekisi ye akoti matanga neti moto alinga kufa. Ye penza azali ya Karine Mokonzi. Papa Matondo akoki memi kokreye histoire na ndenge na ye kaka ote adétruire cerveau ya bato oyo baza contre Karine Mokonzi. Donc tata Matondo ye atakaka bato baza contre Karine Mokonzi psychologiquement. Donc abetaka bango koleka mbeli oyo batie mi José. Ye penza aza ya Karine Mokonzi. Liboma ya Karine Mokonzi ye abimisaka bato au ridicule. Ayokisaka bato soni. Abelisaka bato liboma. Ye pe azali ya Karine Mokonzi. Rose Bombo alobaka na mongongo on dirait pe aza kolia bombu ya Rose. Avandisa pe tolo. Soki aza koloba mbala moko na misu ya badiversaire eza kobaluka on dirait mutu aza kobalusa babombo. Ye aza ya Karine Mokonzi. Papa Roger Yakuza ye ata bokangi Karine Mokonzi o na bato oyo bazoboma bato o barebele ye akobima po ya kodefendre azwa Karine Mokonzi azongisa ye. 52-53 aza lokola avion wana esuka pe na 52 obakisi be ebombardaka mbala moko me etikaka biloko ya kosakana te. Yango wana bango baza bato ya Karine Mokonzi. Ba wana en tout cas bozwa bango bato ya Karine Mokonzi po soko lobi na bango baza bato ya Karine Mokonzi te akoki koswa yo to akoki kobuka yo na ndenge moko okondima te. Menga Karine Mokonzi ye moko ayebi position nazali. Mi ya temo ye bango bazali équipe mususu bango bazali ti makila ya Karine Mokonzi. Bango na bana ya bamambre bazali système mususu bazali modèle mususu. Po Karine aza na béquipe aza na ba groupe voire même Karine Mokonzi azali na service oyoyo ya service o na koloba neti ya nini na kobenga ngo. Bon, ya intelligence service ya makasi oyo yebaka ba information ya bato. Ndenge nga naza boye Karine Mokonzi ayebi ba information nanga selon bato oyo baza pembeni nanga na ba oyo nakutana na bango bayebi. Bien sûr bato bazalaka nanga bayebi information nanga complète parce que ngape nazali somo. Ndenge nga naza boye nayebi pe makambo ya Karine banda kisasa sanke oyo alakisaka ti ndenge azalaka na poto parce que nayebi pe mingi ngape naza na service oyo ya makasi
plus que intelligente oyo azala. Yango wana soki nazali mutu ya Karine Mokonzi boyeba bato tu oyo natangi ntango nga na kosala soki nazosala mpona kodefendre Karine Mokonzi bato mosusu aza kaka na ndako ye moko akomi poussière. Yango moyen na kota na biloko wana ya kodefendre Karine Mokonzi eza te parce que soki nalobi na defendre na kodefendre na ndenge moko ya kosakana te. Yango wana boyeba oyo nalobaka po na Karine Mokonzi en réalité ezali bongo, ezali kolongola te kobakisa te. En tout cas na sepeli mingi ndenge liboma ya Karine Mokonzi abimisaki kombo na nga pe abwaki nga libanga. Nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.